Bandeko, baleine de la presse. Oya lobelaka Karine Mokonzi. Balingi balia ye. Boyoki malamu. Baleine de la presse. Oyo. Alobaka na 4G News TV. Alobelaka Karine Mokonzi la baronne. Balingi balia ye. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kota na 4G po na tala émission oyo ezalaki bino mingi pe na kanisa bolandi yango. Oyo batie Karine Mokonzi na mondele basali neti bazopesa na bizu. Alors na yoka baleine de la presse alobi tango aza kosala direct moko masoko ezalaki susu te, makolo ezalaki susu te. En bref, elingi koloba boye kote nyonso ya se kobanda luketu tina se ebungaki akomi neti paradise. Azoyeba te ndenge akotelema, azoyeba te soki avandi to avandi te. Donc en bref, balingi balia ye. Balia ye. Yango bino pe bolingi bolia baleine de la presse. Boyebi te ke na mokili oyo epekisami kolia baleine. Bon, yaza baleine na mutu. Baleine de la presse nga nazoloba oya mutu. Na bosanaki, bien sûr na yebike na mokili oyo epekisami kolia baleine. Epwe bino boza ba chinois, boza ba japonais te. Na ndimi te bokolia baleine na ba raison scientifique. Mais baleine oyo ya Karine Mokonzi, oui, selon maloba na ye moko, balingi balia ye. Balingi basale mabe na banani, na batu kaka oyo balobelaka Karine Mokonzi. Kaka na batu oyo balobelaka Karine Mokonzi. Batu yango banani, bandeko, banda na yeba Karine Mokonzi. Banda na landaka YouTube. En tout cas, molimo akokanga bandoki. Na moni yango kaka na bato ya Karine Mokonzi oya diaspora. Bien sûr, na bato ya Congo pe, Manik de John akangaka Kisi Njora ndoki. Mbalebele. Kisi Njora pe akangaka Manik de John ndoki. Mbalebele. Moko moko pe balobelaka basoro diongo bandoki. Mais na batu oyo balobelaka Karine Mokonzi, oui. Soki bolandi ba video ya chaque mois na mois moko te nanu bakanga bandoki te, nanu balobela bandoki te. Alors bandoki yango sikoyo banani? Banani balingi balia baleine de la presse? Est-ce que bani balia ina banani? Po alobi bien tokende musika te. Kaka na batu oyo balobelaka Karine Mokonzi. Tokende pe na ba chinois te. Même na ba japonais ya Blandino Sako. Bien sûr bango baliaka ba baleine. Mais mutu moko te aza na posa lia baleine. Baleine ye moko yebi. Na yebi pe ndenga yebeli yango te. Na kanisa po alobi asala na ba radio. Atanga pe. Yango tanga mosusu na mayele wana comprendre nani ndoki. D'avance na kacha bato ya Karine Mokonzi, même soko na chaîne ya Mère Fashion de Nantes, okomona balobelaka kaka. Bon, Karine Mokonzi, na lobite ke balobelaka kaka kindoki. Balobelaka kaka Karine Mokonzi. Mais bandoki, en tout cas, ezalaka pe na position nango. Balobaka bandoki, bandoki, bandoki.
Soko ke na page ya mutu mususu kako balobela Karine Mokonzi. Bandoki. Liboso ezalaki infiltré wana normal, infiltré tilelo baza. Mais infiltré babosani bango. Bon, ou bien bayebi bango kaka. Mais bandoki. El moko na tunaka. Est-ce que bato balobelaka Karine Mokonzi baza ba prophète ou bien ba prophétesse to ndenge nini? Bato balobelaka Karine Mokonzi baza na don ya kimandona to ya kitamfumu to ndenge nini? Pona komona bandoki po baleine de la presse ezalaki réalité ye moko mokolo nzoto amoni yango alobi bien asalaka ba direct akoko banda tongo ti pokwa mais direct wana salaki loketo tina se ebungi eza susu te bozo mone wana me ye atikali susu nango te obakisi pe lokolo ebandi na loketo tina se elakisi ne tolomo pe. Alors baleine de la presse nani aninga lia ye aponi pe partia kitoko wana aponi loketo tina se on dirait mutazo pona likolo ya soso whisky on dirait mutazo pona likolo meme on dirait mutazo pona makolo mibala ntaba na mapombo etolomo seko bolibo lia baleine de la presse en direct na net bokati epe katikati nanu kuta kofite mesi bokati katikati partia sezo sala te baleine telema wana baotelema kuti ndengeni azawana azomimona na kamera azomimona kuna bazosolola mais baleine de la presse na se aza susu te nyonso wana po bokanisi aza na fungula ya site ya YouTube ya Karine Mokonzi nyonso wana po na baview azobeta mikolo na 4G faut diviser par 100 po ekokana na oyo ya papa robot. Oh awa totangi pe papa robot. Pourquoi pas papa robot mdaninga lia baleine? Et on s'appelle papa robot. Bon, il y a le bel bateau, le Karine Mokonzi. Papa robot, le col, azana ye. Mouta le bel Karine te. Ok, to tiens na part. Oui, papa robot, to tiens à part. Mais na liste bansor, nano silite. Pour ba commentaire ba chakawa, ba lo ba kozandoki. Alors, to ye bila kaka, na ba prophétesse, na ba prophète. Na ba mandona na ba tamfumu oyo bazana site ba site oyo lobelaka Karine Mokonzi soki penza bazana ba don wana na bengi bino ba kombo wana te po na yebi ke soki na lobi mutu kinganda za prophète akosepela soki na lobi za prophétesse akosepela akoloba nanga nazana nga na grade wana te me nazana vision na monaka nga nzambe alobelaka nga na ndoto mais soki na lobi mutu mususu wana zana don ya ba mandona mususu aza na don ya batamfumu wana bon nayebi eloko ekoya te nayebi eloko ekoya te napesi mbote na nga na Karine Mokonzi la baronne nakopesa susu na nani nasukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ya kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu na zawana chaîne ya kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.